tomona ba olenga nkoi tomona ba chibala tomona ba onyoso babimi basadi badi mangwana balobaki baza ba opposant balakisaki ki faut ba bomba masima ya mokonga nzoko po ba kobima bazali ba politiciens fabriqués par Kabila baza ennemi ya ba congolais vrai ennemi à Congo ezali Kabila te ennemi à congolais ezali ba politiciens congolais congolais moko ya liboso un alingi mboka na yete ndenge nini mupaya kolinga mboka na yo congolais moko alingi mboka na yete mupaya kolinga mboka na yo te bango moko imité eningi kolobake bozelate le 19 décembre pour telema bozelate na décembre pour telema to banda kolakisa ke no mai o ezotoka eza mai ya bilamba te ezali mai ya fufu oui na ko répondre ba combattant na yoka ba mso balibi ke no naza combattant à première heure oui combattant à première heure mais intérêt ezali général intérêt personnel était Congo France Voilà, bonjour, bonsoir, Nabande Konyoso, Bazolanda Biso sur 3W Congo France. Merci Nabino Batboulanda Kabiso, Tangonyoso, Bino Batou Pesra Biso, confiance et surtout la fidélité. Merci à Yachichi qui est derrière la caméra, merci à Lili Dipumba. Voilà votre humble serviteur afin des Juifs noirs, Nalinga qui vraiment dans la émission on a zo salam lelo. Donc voilà, restez vraiment attentif par rapport à l'émission Lelo parce que afin de juifs noirs azaï moroté azalan de konaï congolais passe na motema congolais méchant congolais ni ni sous nebti na kobakisa donc vous savez tout le monde les situations sur les kalambo kalabiso à chaque fois ceux qui mutabengi nga pona kolobana makambo sur les kambo kalabiso pona ko dénoncer la vérité en tout cas franchement na vraiment na vitesse et puis na esengo ya kolobake non message les kapona peuple na ngai voilà pona lelo nazo présenter bino mutu o azali congolais à se présenter voilà pona koloba o ezo s'est passé lelo na mboka na biso tozo kende wapi Congo na biso oyo lelo tokola muka makambu tozo nga boy makambu tozo matisa boto makambu solution ekozwa mawapi nzambe bon lelo to mikamo ko beta masolo na ndeko na biso o ezali Daniel est messager donc amekamoko solo la biso vraiment tozo kende wapi mboka na biso eza wapi nini o to ko sala pona tozo solution lobby voilà restez branché sur 3W Congo France merci na bande nyonso batana devant ba télé na bango vraiment bozali ko mona ndeko nanga congolais o to meko ko betane lelo vraiment na émission lelo bonjour papa bonjour afin de Juifs noirs bonne santé makasi ngolo par la grâce ya Yahweh nous allons komona na yambi na kata ya résidence parce que et sengeli masola ba congolais tous ala balibanda te pour le peuple congolais no que non tous ba responsable yango na yambibino na mongaliema na siège oyo Jérusalem. Merci beaucoup ndeko batutu bazolanda yo ba misusu pe bazwa temps kolanda ote j'espère que les kaka déjà na ba télé na ba YouTube ba o bozwi temps kolanda yo te vraiment se présenter liboso na bango ndeko azanani bandeko na ngai ba congolais ba oyo ba yebite na zini ko se présenter na loba. Moi, c'est Daniel, le messager du moment. Nazali moko ya bana ya Congo. Oyo 100% congolais, 100% quinois. To sangani awa ezali kaka pona intérêt ba congolais. To sangani awa pona souci ba congolais. Soki vraiment na oyo eza koleka na mboka, o etali politique, spirituel, social, congolais ko solité, yeba ba lokayo. Mais tango mutu nyonso to akokosola pona mambo etali ya Congo, yeba zali combattant. Kozala combattant, ezali ko betate, ko fingate, kozala combattant yali état d'esprit. Ndenge ba Jean Baptiste, ndenge ba Gédéon, ndenge ba Eli, bazalaki ba combattant, ndenge peu makomi lobi, les hommes anciens de la Bible ont parlé d'Israël. Alors la télémi en tant que messager du peuple, pour na kolobela ba mama ya makala, ba mama ya nguba, ba mama ya tangawisi, ba congolais basala ke échafaudage, ba congolais o ya sécurité, ba congolais oyo ya ba bazana ba société na bango congolais tout va mal yango na telemi pour tout un peuple entier congolais. Merci beaucoup monsieur Daniel les messagers vraiment tout kota vraiment bala moko pona ko banda ko tuna yo to yibimbo kandenge sa ko kende situation est grave biso tout tozoluka solution et puis toluka mbala mo changement et salama na mboka na biso tozali komona kolala kola moka makambo zo changer toujours to yebaki ke non ndenge za awa watu mona ki mambo ba dialogue ndenge salamaki ba papa na biso ya basango ndenge bafandisaki
bafandisa ki ba homme politicien tout ça lelo tomoni na papa biso Tshisekedi du père son âme asili ko kende et depuis papa ki tomoni makambo iso baluka seko baluka yebisa biso na tozala na kata politique to ki lisusu ke non encore une fois babakisi qui est to yebi ke non fait un mandat à Kabila et c'est là qui na 2006 na décembre 2016 pardon excusez-moi en décembre il a qui prévu il a fallu 2017 oyo na fin nango to so ba élection to so mona makambo so ba kisa mais comme ko biso pourquoi Congo na biso et so kende boye ba nani bazo sala ke non mboka oyo e kende na ba niveau oyo ti lelo to so soit solution te. Merci à fan de Gif Noir na caméraman de tous les temps oyo za ko filmer biso na ko répondre pour na mambotali ya Congo. Nzambe ayanoli ba Congolais que la nature vous enseigne tel pas mokili ete yanga na bino ba Congolais balobi munguna na yo ezali ozomona te oyo abomba mesima na yende vrai ennemi na yo botikala koyeba ke non benemi ya biso ba Congolais ezali ba anglais ba français ba belge ba américain ba occidentaux tout ba décider la monde oyo bangona benemi na biso ba Kabila ba politicien congolais oyo bozomona wana baza na bango ba étiquette oyo baza ko accompagner ba système mais mama ya makambo za nini pona tina etali Congo to nyokwa mingi to moni pasi congolais oyo azalaki à l'époque ya Zaïrois so babi Zaïrois mutifa tourner atala mais lelo oyo so babi congolais vomi batala bango nzinzi ki batala congolais c'est-à-dire to komi insulté bafoué na niveau moko insignifiant ya ko lobate kutute pona etali oyo ya départ à Kabila ngai na ko répondre que na yebi vérité ko choquer bino mais nazolo ba bien en qualité ya messager du moment na marché ba mote naza politicien te naza collaborateur na lia kana poche na bangote na lamuka kana tongo na kenaka ko luka oyo bible lobi kene ko luka muta ko lena mutoki na ye mais na telemi point naza congolais pour na souci ya mboka et naza ko loba mandat ya Kabila silaki l'année dernière le 19 décembre likolo pe yebaki nzamba yebaki ba angelou parlement céleste yebaki pe congolais na mukili mobimba mondo yebaki mais le 19 wana Kabila kete banani basanganaki na réunion ezalaki ba congolais batu basanganaki basango ba politicien ba rwandais te ba ougandais te ba burundais te batu basanganaki na Kisasa ezalaki ba congolais bango batu basanganaki babakiseli Kabila mbula moko kondo Tshisekedi azasu na bisote Yamata Mukongo Nkoi ya Nzoku alobaki na biso prenez-vous en charge ayebaki nini koleka ayebaki nini bomba mina sima eza lokola papa za ko belela keno boyeba ko somba lipa bobima minu botika konguluma bokoma ko tambola ayebaki prenez-vous en charge ayebaki masolo ko suka boye mais congolais tuzaka na kidiba congolais tuzaka na kolala pongi tongo setanaki congolais kaka miziki congolais kaka basi congolais kaka lokuta congolais kaka distraction o ba maladi na biso toza nango kokosa lokola tongo topemaka mais bavandi babakiseli Kabila mbula moko ba congolais kaka batu babakiseli Kabila mbula moko akoboya kibokonza aboya te atikali bo pusi balobi na 2017 mais 2017 angona to comité to komi na novembre babakiseli lisusu ye mbula moko ata zoba yango azalaka ata balobi toza bambendre bayuma batoro bangaya mais basigne nyonso ezolakisa Kabila tika na pouvoir yango nazo répondre bino na signe de temps mbula venoka likolo eyindaka pe tolobaka keno mbula enoki ekonoka pe mbula ngo pe enoki moi soki kobima makasi ebandaka na tongo elakisi keno journée wana mulunge kozala makasi tobani koloba pe lelo penza mulunge kozala parce que moi ekobima pe moi ebimi mulunge pe ya makasi alors concernant Kabila aza papa na ngate yaya na ngate azali présent ya mboka wana bato bazotike ne bonga ezali ba congolais bango moko malgré mindele benemi na biso baza na sima mais ba kolomboka nde bakoboya tango bazoboya te babakisele mbula po mundele wana mama na américain na ye wana akangi bakonzi wana na makasi te akangi bango munoko te po baloba akangi bango na bakraka te baza na makoki koloba keno mandat nezo sila le 17 awa toko bima toko telema mais balobi loko moko te bandimi
pour na ko bakisele lisusu na lobby c'est le bassin de temps bo bakisela ki ye ane le kakimbula moko eza lokola mbula enoki ane lisusu bo bakiseli ye mbula moko eza lokola moyi ekobima mulunge ebimi pe ebimi tozo ko discerner aspect ya likolo ndeni to ko discerner te keno Kabila tingami na kati na ebonga alors yango na lobi keno Kabila ko kende te c'est le signe de temps on avait sibino pouvoir bato ba pesi Kabila pouvoir ezali peuple congolais pour mandat nécessaire qui pouvoir mindele ba pesa kaye et sila ki année dernière mais lokola zo ko ba kotika ne bonga bato baza ko vanisa Kabila ne bonga ezali ba politiciens congolais y compris ba complice ya ba pasteur pharisien congolais bazana kisasa pour bango moko ba respectaka constitution divine en Zambete moyen ba telema pona matali makambu ya politique ezalité pour ce que va liaka na sani ya pharaon moyen ba telema na pharaon ezalité batu oyo ba vandisi Kabila na ebonga ezali ba congolais bango moko alors Kabila umela pour congolais ye moko mutu avandisi ne bonga apesio année dernière année moko année so apesio année moko mama na yaki ya mundela yaki akangi bango na makasite alors bala kisakeno balingite na décembre awa oyo manda nesili bala kisakeno balingite ba mobiliser peuple yango na lobi peuple congolais kota ela kutu ba pasteur te ni ba politicien te nzamba sa bwa kisaki Kabila nzamba za koluka nani akobima pour accompagner prenez-vous en charge yango na ngalo ba yango wana. Voilà, merci. Nabande konyo sobozo landa biso sur W Congo France. Sikoyo iloko moko ngana kamwaka et puis na mitu naka pourquoi. Bon, papa na biso ya ba politicien oyo bazali koloba tout de suite awake bazali ko accompagner Kabila ba mutu ba pesi sur Kabila chance ba mutu susu bazo mema Kabila na besika ya babibonga pota Kabila et c'est déjà mandat na isilaki siko eloko nini vraiment ba papa na biso wana ba congolais ne oyo bazali ko salake Kabila afanda kaka ezali pona intérêt ya mboka to pona ezali kaka pona intérêt na bango moko la lobby bien que ezali pona intérêt na bango te intérêt ya mboka te ezali pona intérêt na bango ezali pona intérêt na bango pona mabumu na bango balakisi awa tomona ba olenga nkoi tomona ba chibala tomona ba onyoso babimi basadi badi mangana balobaki baza ba opposant balakisa ki il faut ba bomba masima ya mokonga nzoko po ba kobima bazali ba politiciens fabriqués par Kabila baza be ennemi ya ba congolais vrai ennemi à Congo ezali Kabila te ennemi à congolais ezali ba politicien congolais congolais ye moko ya liboso un alingi mboka na yete ndenga nini mupaya ko linga mboka na yo congolais ye moko alingi mboka na yete mupaya ko linga mboka na yote bango moko bolanda biso na Happy Box TV ça veut dire décodeur oyo ezana ba chaîne nyonso tout ya monde entier surtout ya Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement. Ndenge nini bako ninga Kabila kende jamais bakotika yava ne bonga po bato bazako bakisela Kabila bambwa inane wana eza mindele te bato ko vandisa bango na réunion eza mindele te bato basigner ba papier ezali ba politicien congolais alors c'est bref ennemi à Congo ezali ba congolais moko. Merci beaucoup, monsieur Daniel, le messager. Vraiment, tu as dit que tu as Congo na biso. Opposition à solo ezalité. Pour ezala batu mususu, ba koma na bango pe ko boya Félix Tshisekedi. Balobi que non, ça toujours collabo, bazo sala ba théâtre yé na Kabila. Tout monde qui la fois passé na niveau Lubumbashi, ndenge ba kanga qui pour na apesa ba meeting na été, siko tolo ba na minute o na Congo na biso. Opposition ya malamu ezalité ou ezali. Nalobi bien na tchema ina munokote peuple congolais fungola matobi pa bozali nalobi bien nazoloba en qualité ya messenger du moment nazoloba la sonnerie de signe de temps nyonso tout eza ko salema oyo c'est des manœuvres ba manœuvres diaboliques oyo eza ko salema alors pouvoir eza na maboko ya peuple mokolo peuple congolais ye moko atelemi ndenge be égyptien ba telemaki pona ko benga na Mubarak ndenge ba tunisien ba telemaki pour la kobengana Ben Ali mokolo peuple congolais à tout son entier o bazana mboka no bazali banda déjà ba o bazali banda awa to vandeli yaout to vandeli ba mongonzo to vandeli makambo distraction alors ce qui tozalaki na souci ya mboka nde maya fufu et comme maya bilambate je m'explique tozo mona ba manifestation moko te na ba ambassade ba ambassadeur bazana kimia ba consulat bazana kimia
alors esengela ki peuple congolais la ki sa tension na yeke mandat ya Kabila c'est là oyo bozo bakisa bosala ba réunion wana makele bosala na biso toza na katite biso tota la constitution oyo makamoni c'est là bo bakisela ke mbula moko yango ya 2017 esili peuple congolais face à manifester que non maya fufu eza maya bilambate elingi ko banini ba to banda kobima ko se manifester la ambassade nyonso tout ya monde entier bipai oyo ambassade ya Congo ezali mindele bakoyeba bakote bakoyeba keno solo batu oyo basi balamuki batelemi Kabila zana légitimité il faut atambola batu nyonso tout wana oyo ba politicien benemi ya Congo oyo nyonso tout baza ko wela mabumu na bango baza ko luka souci ya congolais te bayebi ke non congolais liaka te bayebi ke congolais tangaka te bayebi ke congolais melaka mai oyo ya batiyo ese pola nyebi makana tiyo bayebi na bango ozolanda très bien mais ils s'en foutent alors en bref peuple sikoyo nde yemoko nzamba zozela peuple yemoko abima ndenge Josué abimaki nzamba kozala sima ya peuple yango na ngolo ba combattant biso tout ba combattant na ba combattante bipai bozali il faut ko lakisa ke non ba réunion wana bangwazo sala ba bakisle mbula na mbula wana biso toza na katite constitution solo ba ke non masolo ne ceci-là yepe angani alukaka akende bato bavandisa ke place wana kaka congolais ennemi ya Congo. Merci beaucoup, vraiment, j'espère que vous allez très bien. Dengue Makambutu et Zokende parce que Oya Zolo Bapembe Nanga c'est un Congolais 100% et puis Azana méchant Dengue Zalakaka. Biso tout aux anaba poto, tous anaba libanda au Congo, vraiment il faut vraiment tous se mettre conscient que Mboka na biso et Zokende malamute. Donc bozo mo na ba balance tout le temps, ba j'ai moro boye vraiment oyo ataku tuna mo na mukazo comprendre que non, oyo za ba j'ai moro boye koki jamais ko sala na Mboka moko boye songolo. Merci beaucoup monsieur Daniel, mais pour tokota mwa muke na makambo ozolo ba bino ba combattre bino pe ba combattre ngo lisusu tondoko lo bino mo ba combattre tozo mona pe ba combat awa e koma na ngo diviser siko makambo boye ba ko poussa Kabila tendenge nini ba to baza kuna na Congo ba ko zala na makambo ya ba sanso tozo mona te bo ndenge ni tozo mona na madame ana niki ndenga ozolo ba makambo zo sentir que non ils ont encore pona ba intérêt ya ba américain et puis na ba intérêt ya batu oyo baza ba occidentaux mais bino ba combattre ngo to bandaka combat awa bo bandaka ngo bien to komi lelo comme kozwa moi c'est moto oyo koto bakaboni oyo boy ale mbonga chibala chibala boy mais juste combat ngo juste eza wapi combat lelo pe kufi bino pe na poto kombe kufi nango pona lokoso donc na ebité combo yo zoloba ezali wana to yebito oyo lelo ekufi oyo na nina répondre que congolais nyonso tout o alobaka que no mboka ezokene mabe mboka penza pasi nzala yeba ozalaka déjà combattre la kisi état d'esprit mutu alingi injustice te mutu alingi favoritisme te mutu alingi pasi ya mutu te yeba ozalaka déjà combattre ko ignorer kutu te po ba togolais kutu bani ko lobela ba cracher sinou biso toza ba congolais te ba yebisi président bango okotambola na ba politicien alors congolais bozela te que non to comme lokola Palestine baboto la biso mboka parce que à lire ya Congo zo kende yeba un jour aux avions balobi ba komi ba biki no parler na bino zalakate se kenda mutu mutazo asomba place na moyo se défendre ezate tozo kende na lire que Congo un jour osuka lokola Palestine soki biso moko ba na mboka to telemite eningi koloba ke bozelate le 19 décembre pour telema bozelate na décembre pour telema to banda ko lakisa ke no mai o ezotoka ezama ya bilamba te ezali mai ya fufu oui na ko répondre pour na ba combattant na yoka ba mso balbi ke no naza combattant à première heure oui combattant à première heure mais intérêt ezali général intérêt personnel était tango zo bunda ezali pour intérêt général ya bana mboka ezali pour intérêt personnel était alors na yoki ba division ebimi oui mais tango ba tendeli bino ministre ya diaspora posez-vous question mais aye pour na ko diviser ministre ya diaspora aza missionnaire Aza missionnaire oh ya ye pas luka ba tête affiche. On comprend OK un combattant face à la incorruptible présence d'esprit et kemba. Aza muto ba ko somba ekutute un combattant. Le seul combattant ba ko somba bino na ba 1 euro, 10 euros, 20 euros, 100 euros. Mais yo vana kana mona na mboka poto pour moi na poto ba ko manipuler te. Moi na vana ba poto ba ko kiko baloter te ko rouler te ko la baloter. Alors qui se dit combattant ba manipuler yo spirituellement, ba sombi yo na mbongo. Au moins que non facilité ça facile pe que non pour détruire. Ministre wana ya diaspora aye nini
depuis quand ministère de la diaspora ezalaka te, mais il faut se poser question aye ba pese ministère de la diaspora c'est kaza na mission ayeli aya luka banani ba faible asomba bango yango zomona keno combattant ezo ke musika te na kati na bango su potopoto liso akosakana te o lobi omoni o ba bengi soki Martin Sali wana okopa na kati ya combat déjà il faut mamunyo se faire la clean boza la propre na miso na nzambe ndeki combattant na bino eko réussir mais soki kati na bino lokuta ezali kati na bino lokoso mbongo ezali kati na bino manipulation ezali kati na bino vérité kati na bino ezali te bundumbe ezali eko kene liboso te parce que bo associer nzambe na makambo na bino te ki combattant il faut nzamba za la liboso na kati na vérité nde bozui résultat mambozo ko sala mais tango bino boke ko luka ba intérêt personnel na bino ale ko mona ki combattant la bango bando ko lukande bakuta na bachibala bakuta na bolenga nkoyi bakuta na soki na banani songolo mpakala po bazwa quelque chose mais baza komi funda bango moko et pas ya peuple congolais alors mukolo nini bakolo ba botelema nana kobima muta kobima ezalité parce que basumbi na nganda bango moko alors to moni ba Martin Sali soi-disant homme marié, oui, maman Blandine, ce qui maman Congo wana, femme mariée. Un temps Sali a yebi que non, Martin Sali a yebi que non, moi c'est Yazali combattant mais la femme mariée. Un temps Sikoyo Blandine a yebi que non, mubalo aza combattant mais azali homme marié. Mais to sangani pona musala intérêt ba congolais. Ba tiki intérêt congolais, bango ba keli qui combattant yekobo. Zolanda très bien. Alors la bengi bango ba combattant yekobo. Ba keli qui combattant yekobo. Mama wana fingisi ba mama congolaise belé. Qui modèle oyo akoki kotelisa ba mama ebele bayaka na ba marche mais ba mama ya mabala ta ba vandi na ba papa na babi mais bokende na ba marche po baka lochila ngayo semi o telema okende poko osuka lokola Blandine ba mama ko telema te mama wana azana kati na libabe akosakana te mama wana azana libabe parce que atelema ki na kombo ya mboka ekomi ya bundumba okopana azali siko na ngambo epa ya nzambe pe ngambo ya mobali na ye na ya bana na ye wana pona Blandine okopana moya za l'exemple pa ba mama congolais ezalité moya ba mama congolais batelema balanda lokona ye ezate po afingisi batu basali vraiment bondoki baza plus que bachor pona Martin Sali Yé azaki homme marié mais ayebi moi so na femme mariée okozwa moi sa mutu te bokendaki ki kombata bokendaki bundumba te bo salité te bombindo te lo belanga à côté mais le sopalo ba keno marche na koyoka été même moi na muke so batune mais non c'est pas un combattant celui-là c'est un pudique vous comprenez alors du coup Martin Sali na moi si na yewana baba na mabala na bango déjà bazali ba plus que banchor pondo ki enchoro abomba makava boma mais bango bazo boma na consciemment baza conscient na bazo ko sala c'est-à-dire bazali bato obo faut effacer bango na kata ba combat bolongo la ba liste il faut nouvelle naissance ya ki combattant et fait bima la résurrection ya sike salema na bano ba botamawa na bano ba yokola mike awa bango wana na ba combattant fidèle ba oyo bazali ben corruptible lokola ba selezino ba corruptible lokola ba odombo ba corruptible lokola ba babe masombo ba telema ba corruptible lokola ba bokechwa yambo ba incorruptible lokola ba commandant eso corruptible lokola ba jeri feng ba telema ba mobiliser batu oui ba mobiliser batu ya sika po image ya sika ezala parce que so bozaka na bato bapola et le mot que musique ezalité parce que mission ya ministre de la diaspora ayepo adoda ma pese moko na moko ezala lokola pese na nzanda basoso bakododa bango. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Voilà, vraiment, comme on moi, basuka, pour nous qui vraiment na basuka, pensa to kota vraiment na moi niveau spirituel. Tout le monde qui même pasteur bishop azo dénoncer ba makambo ya ba pasteur ba moko par rapport au pays tozo mo na makambo ndenge ba congolais bazo ko utiliser bango, moi ba ki na ba marché ça te moko ça toujours bloqué et pasteur bishop Chatumba Sali oyebi alobi que non bakenda kalisusu pété en même temps ba mabonza o ba chaka wana soko zocha mabonza te pasteur azala déjà fâché abimisi quand même ba vérité oyo ba pasteur bandi mususu bazala na ngote pona yo ko ko ba likambu nini pona par rapport na ndenge bishop abimisa ki ba vérité wana bon ba papa ba mama bandeko ba congolais bi pa bozali ba fongola matoyi nazali politicien te mais nazali messager du moment du temps présent na lobela ki politique pona ko l'examiner ba signe de temps ozo la sakeno kabila kotika na pouvoir total simbula total ici moi ce qui obimi c'est que mulunge et total ici banane basangani pona ko vendre sena ki bokonzi yango na bisi bino que non boko madati ya lelo kabila okende te kabila tika na pouvoir mutu avant ici kabila na pouvoir congolais moko ennemi ya Congo wana un alors côté étali spirituel namoni bishop Chatumba na landaka ye na yoki asala 30 ans ya ministère ngana bengi yango 30 ans ya ministère ya criminalité spirituelle
abandi yango na kananga abandi yango na kananga keiti na Angola Angola Cameroun Afrique du Sud pas ya Bishop Élysée avec son rival voilà aye ko suki sana poto na kati ya 30 ans na ye makambo lokuta na lokuta oyo yemoko abani ko se dénoncer oyo yemoko azali ko dévoiler mais moninga na ye Denis Lesse na Kisasa nzondo ye pas ko dénoncer ba mukuna a dénoncer ba walesa a dénoncer ba walo a dénoncer ba mutombo a dénoncer ba tunyo soto wana alors nengi na répondre bango boy ba démarche baza ko sala c'est bien de dénoncer mais Matthieu 7:1 lo binini yo moko nanu bana ko sukolelo ngina yo avant yo olongola mpotina misa moto mosusu pona Bishop Chatumba bravo parce que za ko dénoncer aza ko dévoiler mais aza na retard j'ai fond déjà ça banda makambo banda kala kati na lola awa na Paris c'est moi qui a commencé ça naza ko wela ngote pona ko l'accès que non aza na sima il faut dénoncer correctement alors ce bataille na mois de août na tolbe la vie na lobaki congolais bima na bâtiment nzamba za te bossa la Josué 24:15 moi et ma famille nous servons l'Éternel pourquoi parce que moi aussi j'étais dans les bâtiments j'ai sorti parce que nzamba le recommandé nga bima na bimi alors le but le ko na bimi nde na boaki bible non na bimi naza blende nazo tamla na discipline ya Nzambe nazo tamla na révélation ya Nzambe alors Chatumba dénoncer Chatumba dévoiler mais il faut banda ko se dénoncer na nuye moko avant émission na yewana laisser partir mon peuple o yazo le bena Exode 7:15-16 alobi Pharaon azoboya kotika bana na Israël oui ye moko abanda na kotika bana ya ba même sombo bazali pe il fait partie, laisser partir mon peuple. Mais wana babalana déjà na moi si wana déjà ya loba ki askuta ki moi si déjà na nzela babalana otika isundeni. Oui. Et là on va répondre boy. Ce qui est alors laisser partir mon peuple. Oh bazali esclavagisme, abengi bango ba esclave bandimi. Abengi bango ba passer ba foman. Abengi ba passer ba nchor. Accompagner kaka o na sina lobaki. Bravo na mambozo sala. Mais na biloko mi balezo kangayo. Faut pas obimano na ndako wana oyo yo ofuta ndako oyo yo ozwa na kombo na yote eza ndako ya mwasi eza ndako ya mutu mususu oyo kuti un vrai serviteur ya Nzambe akolezewa na sima mwasi te yende mutu akobala mwasi na mairie kanga lupango eza na ngolo kola maya fufu ekomi maya bilamba il faut que na mwasi wana na mairie l'état a chebino bage bobali wana ça va deuxième chose pona bana ya babe papa na bango za na bomoi akufite bango pe bazali fait partie à laisser partir mon peuple il faut yebisa moi si wana ozana ye pour kozongela so babete ozongela saye ba kende na ba juge pour na koyebisa juge que non bana pe bazana posa affection papa na bango po bana ba ke no mona ka papa na bango tangu yezo kanga bana wana na ndako na ye baza bana na yete baza bana ya babe tina moko continuer mission et laisser partir mon peuple zalité parce que ye moko nanu atiki bana ya mutu musute po ba ke no tala papa na bango alors il faut bana ko se dénoncer ye moko et puis pour na ko banini Chatumba zo sala répatance na yo ba congolais bazo yibate mais il faut ça lango comme il faut as sakana Nzambete Nzamba za koko na yete Nzamba za papa na yete c'est un Dieu qui châtie un père qui corrige les enfants alors abana kotika bana ya babe po bango pe bazali na kati ya laisser partir mon peuple et puis akeno ko bala moi ça na mairie alukanda kuna kombo na ye que nandako ya babe parce que baba za ko be toujours ndako ala la kawana zanda kuna ye un serviteur de Dieu il n'est pas digne à cause de la sima ya moi si à cause de la mariote. Merci beaucoup, Papa Daniel. Merci vraiment. En tout cas, pour Léo Naïbike, nous sommes basés pour inspirer Makambo Belé pour Nayo. Vraiment, pour Léo Naïbike, vraiment, comme on a basuka. J'espère que tu as le politique, tu as le spirituel. Et puis, social par rapport à Makambo, Izoleka, na Mboka Nabiso. Juste un mot par rapport à Makambo, Izoleka, ou par rapport à Nzamba Koko Belé Layo. Juste un mot pour to clôturer vraiment l'émission Nabiso au niveau social. Makambo Nini, Izoleka, vraiment, na Mboka Nabiso. Juste un mot. Bon. Ba papa ba mama bandeko ba congolais bolandanga malamu bandeko na ngai poto ezamboka na bisote même oumeli awa bongama parce que ovona na maison de retraite alors social ya mboka ezako kende mabe congolais zo mela mayanye congolais fulu partout congolais badare etonda ya wese Congolais zelaka mbula enoka soki asali ba salitene na alinza za nido nde babwa ki na mai mbule kei sima ezongeli bango kana batiyo na bameli yango ba maladi nyosa mokili eza na Congo alors en bref
Congo wana eza makambo ya spirituel oyo toza koloba ba serviteur ya bambwa ya bangulu banyoka oyo Tchatumba za ko dénoncer oyo nasi na dénoncaki bango bazali na ba politicien but ya malheur ya Congo bazo mona passe ya congolais te en bref ndoki aya ndoki atonda kate ndoki aya pona koboma ndoki andimaka mutu moko te baza makasi na kolela pe baza makasi na kofundana lokola bazali misala ya soloka bakonzi wana na ba serviteur wana bambwa o Tchatumba za ko dénoncer nzamba ko kangola Congo te aussi longtemps ba Belzebul batoni na Congo aussi longtemps ba temple ba loge toni na Congo et sengeli congolais telema amana ko kata ba serviteur wana mitu ba temple na bango akwesa yango alors congolais face à la Josué 24:15 moi et ma famille nous servons l'Éternel pour nzamba vanda kusuna ba bâtiment te oyo etongami na maboka batu Josué pazalaki na batanta bima sambela na ndako na yo okomona loboko na nzambe pona komba Congo il faut congolais tokota na ba tokota na repentance profonde kobima na mabe kobima na muyibi kobima na lokuta kobima na bondoki kobima na bondumba héritage oyo Kabila kuta nango biso na Congo oyo toko bambela yete oyo akuta biso na makamyo sa mabe et ye yango fa vanda alors soki biso moko to discerner te boye ba Kabila za lokola Nabucodonosor congolais oyo nzamba tchele biso boye ba Kabila zali épreuve on nzamba tchele biso na mboka jusqu'à ce que biso ba congolais na ba serviteur nyonso wana bazonga na sema kula nzambe congolais nyonso abana kuluka nzambe na ndako na ye Josué 24:15 ndeto komona délivrance ya Congo soki te je n'ai pas mâché les mots tozana bino awa boko ka Kabila 30 ans na mboka wana. Merci beaucoup Nabande Kotou Balandi Bisso. Merci vraiment Nandenge Bozala qui vraiment ébélé liboso ya ba écran nabino. Voilà votre humble serviteur afin de juif noir namoni vraiment tokomi na suka. Merci Aya Chichi waza na sima ya caméra. Merci à Didi Dipumba. Merci vraiment à monsieur Daniel Saf le messager Daniel messager. Excusez-moi pour le messager du moment vraiment merci. J'espère que isa émission à Soukati na koya lisusu pour nous passer toujours un message. J'espère que nos congolais déjà message ça bien passé, baza déjà capté un message na bango ba moni souci aux ana mboka. J'espère que na koya lisusu pour nous passer toujours un message. En tout cas vraiment merci. Na sepeli mingi parce que côté le matozo tele mezali ka toujours pour na ko sauver minimo ba congolais mais plutôt nazali combattant spirituel. Na yanoli porteur politique pour na ko la sabino que non ba signe la kisi mutango tika na pouvoir et pour na ko la sabino banani bazali ba monter à malheur ba congolais mais au état spirituel nazako bundisa bantivaleur nyonso évangile à Christ c'est-à-dire ba faux serviteur ba nenga ya Tchatumba o bazana poto na o bazana kisasa alors celui qui m'a envoyé il est avec moi quand je ne suis pas seul quand je continue toujours à faire ce qui lui était agréable nzambo atindi ngai azana ngai atiki ngai te pona mambo tale ba congolais ba faux serviteur bitumba tozo buna na bino ezali ya makomi alors laissez partir mon peuple Tchatumba naza kozela affrontement yanga na yo na émission po naza ko présenter ba congolais na Exode 7 15 à 17 oyo oza ko lobela laisser partir mon peuple parce que faut la kisabango babimi en Égypte bako kende wapi oyo nazala ki nango ngwana pona ko lobela ba congolais tokuta na bino mbala ya sima nde tokomela ko partager bino le susu oyo ezali pona tina n'intérêt na bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'est les messagers du moment. Donc, monsieur Daniel, donc, tu as vraiment la souka, c'est vraiment toya pour passer ma message. Merci Nabandiko Nyoso Balandi Bisso vraiment. Merci Naya Chichi qui est derrière la caméra. Merci. Voilà, Nabandiko Nesseri Bino que non, Bandiko ya Autriche. Bandiko Autriche, Nazal Koya na Autriche, na préciser ville. Puis, na Koya na mois mars na 2018 pour na ko se présenter na 5e anniversaire ya bébé na biso oyo ezali ya mama Patricia Bongwa et puis na mama Patricia Bongo plutôt excusez-moi na monsieur
oh Bengi Benvindu Bonga, donc les tireurs de Lyon, Benga Mimi les tireurs de Lyon, on est en famille, donc Nakoya qu'on a vraiment un 5e anniversaire à moi dans Nabiso, donc tous ensemble quoi. Bientôt là on va préciser ma tout ça, n'engezala kaka en tout cas bo l'embate ko landa biso vraiment sur 3W Congo France afin de Juif Noir na ça toujours Nabino, j'espère que tu recoutes les sous Mbalasima, merci.